La famille ya Mimi Selunga bomoni yango yo nalakisi bino yango na bandai kosala nini na ngai gâteau na ngai na baki kozala ya kokoti yango yo nasaleli bino nalakisa bino siko ndenge na kati ezali. Hello la famille ya canal Mimi Selunga TV, nayeli bino mwa recette ya moke, nayebi ke boza bien na bandako na mabota na bino. Awa tolingi tosala na biso gâteau na biso ya kokoti, botala ndenge tokobanda procédé na biso. Toza awa na sukali na biso tete kopo moko boye bomo na mesure. Donc kopo na biso yango wana ya sukali. Après tozozwa nini na biso mateka eza 3 cuillères ya soupe, donc 3 lutu bozomona lutu oyo ya soupe soki soupe yango yo. Donc pona makelele ezala te bandeko, tozo ko mixer yango kande bomoni totie ba ingrédients mibale wana mateka na biso na sukali na biso. Donc tozo zongela bino kala te. Oui bandeko na ngai awa bomoni yango ndenge ebikomi to mixer yango, vraiment to mixer yango sukali kaka, sukali na mateka na biso. Procédé na biso ezoke toujours o bozomona 4 maki, donc maki na biso mibimba totie yango 4, donc tobwaki na 4. Après tozo continuer susu ko mixer yango. Donc les amis, toniki yango yo toniki, donc awa ekoti maki, ekoti sukali, ekoti nini mateka na biso. Awa bozomona toza na kopo na biso ya miliki tozo kotia, donc biloko na biso nyonso yango be ingrédients na biso tozo tia miliki na biso sikoyo. Tokobalusaka moke. Après sko bandeko bozomona awa toza na zela, toza na nini na biso awa, toza na farine na biso. Do farine eza 2 kopo oyo 2 kopo ya farine ya tasi oyo, tasi na biso eza 2. Parce que na préféraka farine na ngai. Oui les amis, kande na ebisaki bino, donc asko tozotia farine na biso, nga na sepela ko yungula farine na ngai ezaki 2 kopo, nazotia na tie kopo moko. Tango ozosala ngo kolinga te ki otia farine no mbala moko, parce que tango tie farine nyonso mbala moko ekomisaka pati kilo, beta ekomisa pati kilo. Donc nga na saka boye na tie mokie, après na tie kopo moko na mixer yango. O deuxième kopo na biso eza mesure moko, sauf que na tiaki na sani, donc yango yo na mixaki déjà kopo moko yango yo to deuxième kopo na biso. Donc ba mama faut kolinga vraiment boye, parce que nini ezala ebima makasi te kwa, ebima kilo te. Tozo continuer ko mixer. Puis ba mama na ngai ya canal Mimi Selunga bomoni awa siko toza na kokoti na biso, donc na tie ndamba kokoti na nga, parce que na esaki bo na ibandeli tozo sala gâteau ya kokoti. Donc yango na tie kokoti. Ba mama bomoni nde pâte eza, donc pâte faut ezala pena boye, pâte koza makasi te ya gâteau. Alles?
te ba wana te. Ich habe gesagt, es ist fast 21 Uhr. Ist fast 21 Uhr. Bobanga? Nein. Lelo toza eza fete mutakolala te o bobanga. Nein. Mama, es fehlt noch. Oui, ba mama o bomoni yango yo o forme na biso. Donc faut que ta forme na yo tango manteka na yo. Après okamati farine otie. Donc otaka forme bonte na se nga na ti papier. Tozo peskoyo tota pati na biso. Oui, ba mama na ngai bomoni awa tosilisi penza pati na biso vraiment tosilisi yango très bien. Totiango sikoyo na kati ya forme. Totiango na kati ya forme na biso. Siko tande totiango na kati ya forme bozomona yango yo. Bozomona ngo yango yo awa. Anbise oh. Yango yo. Donc tozo kota wana fo. Wana fo na yo déjà mama tango moni kozo sala pati na yo. Otie déjà fo na yo déjà. Et sala ezwa dia moto. Kota gâteau na yo te ke fo na yo nanu ezwi moto te. Donc fo na yo ezwa déjà moto. Okotango na 180. Oui, ba mama bomoni yango ekoti na fo na biso vraiment. Tokotika yango neza na fo na biso tokotika yango pendant 45 minutes. Donc otie na moto na 180. Otie na 180. Tokotia na 180 likolo na se. Donc ça va maman. Ba maman na ngai. Oui les amis, omoni gâteau na biso yango yo. Sopoye bake gâteau na osoke beli mama. Donc sala boy. Ozunzete ya mulai boyo to sala kamundele o chubi yango vraiment na kati. Soko mone bimi soin. Bomonde ezo bima boy. Eza soin. Donc so mone bimi na ba pati poto seke gâteau na no ebeli te mais soko mone ezo bima boy. Donc gâteau na yo esi ebeli nango ba mama bomoni gâteau na sonenge pasuki. Donc ezo laksa vraiment ke gâteau eza vraiment kitoko makasi. Donc à suivre bozo landa kaka bokomona ndenge gâteau na bise ko bimati na suka. Awa pomoni ba mama yango yo gâteau na nga na balusi yango sikoyo. Na longola papier. Na longoli yango papier e protège biso pona ezika te. Omoni na longoli papier donc gâteau na biso yango yo bokolanda procédure mususu ndenge nini na kosilisela gâteau na biso. La famille ya Mimi Selunga bomoni yango yo na lakisi bino yango na bande kosala nini na ngai gâteau na ngai na baki kozala ya kokoti yango yo na saleli bino na lakisa bino siko ndenge na kati ezali. Oui la famille bomoni ndenge na kati awa déjà gâteau na ngai. Donc soki botali na kati famille bozomona gâteau ndenge eza ya kopanza na vraiment. Donc gâteau fo ezaka boye bozomona so boye na sani a bomoni yango oyo gâteau na ngai nauti kokata
donc gâteau fo ezalaka boye ntango ozofina yango boye bomona esa chiffon. Gâteau ezalaka te kilo, gâteau ya kilo eza mabe. Gâteau so ebimi kilo eza lokola ke farine ebelaki te ou soit levure ekotaki mopepe kobeta yango mingi, donc yango mingi ebebisaka ba gâteau. Donc bomoni gâteau na biso vraiment ndenge ebimi bino moko bomoni yango bota gâteau. Donc kitoko vraiment kitoko makasi bandeko ba mama bosata musoni ya gâteau pepele. Bomona ba mama po mingi mingi ba gâteau vraiment ebimaka bien te omona bandeko mais ndeni nga gâteau nange ebimaka poa boye na boye. Donc yango gâteau na biso yango oyo vraiment eza kitoko makasi. Donc nabosanaki nde kosalela bino video, nabosanaki vraiment tana nde kosala pati na ngai oyo pona kotia eza nango ka kotia miliki na biso oyo ya nini, miliki na biso tie na mai, miliki na biso oyo wana ekangama wana wa condensade wana, donc condense oyo alaka sukali makasi wana, miliki wana otie na nzungu, otie na manteka na yo, obandi kobalola ka kobalola ekokangama. Donc wana yango kotia siko eza na mingi eza na ba sorte ebele ya ba crème, okotia pe crème mosusu menga na tie nanga oyo. Donc yango wana. Merci beaucoup la famille. Bosala gâteau, boko sepela nango, bosala gâteau. Bosabone, bosana te, bo commenter, bo like pe vidéo. Merci beaucoup ba feti kitoko.